3 fois W radio sans effet.com. Toko présenter une émission de lobiko oyo epai tozoya kosembola penza na thème na biso ya mokolo ya lelo kabundi walesa alobi ete Félix soka aluki ete akeba penza be kokomene dans 2 ans hein, donc dans 2 ans koboma ye bakoluka basala coup d'état penza po ye azongisa molimo akufa. Donc nakosepela un peu ndeko na biso kuna na régie atiela biso mwa son wana mwa ndambo kaka bongo penza toya na mwa commentaire et puis to sembola yango na ndenge penza ilongo bani bandeko banso balanda biso na kati na bokebi banso. Donc studio biso penza to pesi antenne o tiela biso mwa son wana bandeko balanda po ezala te o biso to botaki yango. Merci. Si ce n'était pas pour Dieu, Jésus-Christ était Jésus-Christ. Ici à Kinshasa, quelque chose allait arriver. Mais ça qui prévisible, c'était prévisible. C'était prévisible. Parce que les Américains étaient quelque part. Les Américains étaient quelque part. Ils restent quelque part. L'Europe quelque part. L'Afrique quelque part. Les Africains quelque part. Les Chinois quelque part. On allait faire la guerre ici au Congo. Il y avoir une guerre ici à Kinshasa. Imaginez la guerre se passe. Les gens allaient être où? Dans le pays de l'histoire. Les Américains étaient déjà à Gabon. Ils ont déclaré. Ils ont dit au bon. C'était terrible. Il a fallu que les hommes de Dieu se remettent. On s'est tenu de Dieu qui fait ton parfois. Je dis ceci. Dieu m'avait dit. Si aux autorités, ceux qui seront pour moi, la directive. Ceux qui vont la directive, s'il ne suit pas la directive, dans 2 ans, on va tirer sur lui. Je parle aux autorités pour m'entendre. Je ne cherche pas ça. Il ne prenait jamais ça. Je suis sûr de mon voix. Il y a la directive. Je ne suis pas sûr de mon de vous en c'est Dieu qui donne l'autorité. Parce que si vous ne suivez pas, vous aurez des problèmes. On fera un coup d'état. On va tuer si je ne suis pas dans 2 ans. Écoutez ce que je dis. Les politiciens, le monde a été suivi. C'est Wallace qui est un prophète des nations. Je suis le prophète des nations. Je parle au nom de Jésus. Vous ne me verrez point. Toquer la porte du président. Je ne frappe pas la porte du président. Je ne mettrai point. Parce que je le sens. Je sens que j'ai Dieu. Je ne vais pas chercher les 100 $. Chercher Dieu. Je vous donnerai la directive. Il y a pour échapper. Comment échapper? Ce qui est en train de se préparer. C'est un coup. On prépare quelque chose. Pour faire une compétition. Le président de la République. Qu'il entend. Matondo mingi ndeko balandi bon son, il y a 3 fois W radio sans effet.com. Je pense que biso sotoyoki évangéliste kabundu alesa ndenge penza apesi message na ye prophétique alobi mokili mobimba bayoka bakonzi bayoka en tout cas batonyo so bayoki ki alobi ba ko préparer coup d'état eza déjà na nzela. Donc dans 2 ans ce qui Félix alandi ba directive était akende penza landa ba directive ekosalema. Bon, problème ezalia wa ezatenga na ye penza ko juger ou bien ko loba profession eza vrai to profession eza faux. Et moto na moto penza abenga nzambe na ye atuna nzambe ya solo profession ezali boni to ezali boni. Mais quand même na ye to lobela na loba un peu sur le plan sécuritaire hein, sur le plan to loba penza il y a sécurité il y a Félix hein, ce qui penza to komona ngo ezo salema na ndenge sécurité il y a bakonzi penza e salemaka. Donc wana eza epai problème nga na lingi penza na vandela mais pona ko yakobeta c'était likambo ya prophétie ya évangéliste kabunzo alesa ndenge na lobi ba na nzambe batu na nzambe apesa bango confirmation. Donc wana côté wana et je crois que
bana nzambe nyonso bakota mabondeli to nzambe akolakisa ata mosusu mpe nzambe asalakisi bato ebele oyo balobi te Kabundu Alesa alobi yango eyokani likolo na ngomba bato nyonso bayoki nakoloba ete Félix aloba bon makambo ya pamba oyo atika yango nakoloba eloko wana te nakoloba pe te ke Kabundu Alesa azoluka mbongo nakoloba biloko wana te me ngai quand même nangi naloba makambo oyo tokomona visible comme ça Kabundu Alesa alobi makambo eza spirituel momoni makambo ebele banda na molimo epuis tomoni manifestation nango na mosuni mais soki toye na ndenge mokonzi ya mboka babatelaka ye soki tomoni ezosala vraiment pasi mingi makambo ya sécurité ya Félix d'abord tokobana na cortège présidentiel cortège ya Félix tolobi te ezala penza ke ya luxe makasi mituka ebele makambo ebele ezalona te ordre ozomona penza sécurité eza te eza na désordre moko ya kosakana te donc côté wana esengeli penza babongisa ndenge tolobaka na radio sans effet awa yaka mokili ya dialelo te po dialelo eza mokili ya baflatteur po moto bongisa mosala esengeli bato bayebiso te koto ebebi to yo moko prendre conscience ke koto etambola mabe esala bo mais soki ozingami na bato oyo po jusque la ndenge ezobanda c'est vrai Félix a bandi bokonzi yango kala mingi te est-ce que sengele umela po ordre penza ekota na kati ya cortège na ito kati ya sécurité na je pense pas na ba mikolo tozali oyo penza na modèle biso ba congolais toloba ki tozwa pouvoir tozaki déjà préparé encore combien de fois UDPS oyo ba bundi lit na bango plus de 32 ans na kati na opposition donc bazaki déjà na ba plan na bango ke so tozwi pouvoir to sala bo en tout cas sur le plan sécuritaire bato bazanga ka faite mais en tout cas sécurité à Félix eza mabe makasi na boyi koloba médiocre po ebenda ba polémique en tout cas eza mabe babongisa ngo pona modèle okato komona ba ko sécuriser Félix alors sécurité eza malamu te donc keba likamba boy soki salami balobi te Kabundu Alesa déjà prophétisa yango ezaki déjà mokano wa Nzambe po ba chrétien bazaka bongo bango soki likambo ebimi ya mabe bazelaka ngo ezokokisama nzoka nde bakosa elo makite kokomela osolo te tout ce qui est révélé est condamné donc biloko wana nyonso ezali pe makambo boko kotelemela yango eleki nango mais soki pe sécurité yango boye ezali pena oto komona ya modèle ya boye eza pasi mingi et soki tozoka pe ke bachomboki lango pe bango ka bango na bakosiba kosécuriser Félix ezali pe mwa pasi mingi toye kopesa ba leçon te mais toye koloba ke en tout cas ba meka ko revoir ko bongisa sécurité ya mokonzi tamolaka boye te ata président ya Gambie ya Somalie ya nini ba peyo boko mona ata Rwanda ngo yango ete mana biso te en tout cas cortège ya mokonzi zaka boye te okomona ba pane ya ba moto esui pane sèche esili manani mai na kati ezali penza likama makambo boye motard yango apusaka moto atalaki te ntango akodemare wana ke awa essence ezali te na kokoma ata na destination te na bango bato baza bachef ya protocolaire na bango bato ya maison civile bakosala mosala nini ezali vraiment pasi mingi Félix esengeli azala encadré na bato oyo ezolakisa ke mosala eza kosalama bien compétence ezali et puis sérieux ezali na kati na makambo oyo vraiment tolukela yango kombo ondie wenza somba zigida e bawewa tokoloba na baweya bolingi Félix mingi ya solo penza bolingi bozali na posa bo accompagner partout mais loko esengeli boyeba ke bozali ko accompagner isusu te po président ya UDPS bozokende campagne électorale oyo azali président akokamba mboka mokili cortège présidentiel bino baweya bokokota na kati bokosala nini donc biloko esengeli bato ba revoir yango penza makasi et alors eloko tonga toloba biso tokomona na boye en tout cas sécurité ya Félix pe ezali penza ya kovanda penza te donc bato bayebi mosala esengeli ye moko Félix a prendre conscience nango andima ke non ya solo sécurité nanga eza bien te ndenge akomona ye moko soki avai na ndako Félix otie ata bilili otali cortège na yo na modèle bazosécurize okomona penza ke non il y a beaucoup à refaire il y a beaucoup à koyekola il y a beaucoup penza ya kobungisa donc voilà bato na mayele po balobi Félix aza moto na komikitisa je crois que loko aza moto na komikitisa message oyo eyokani akotala penza ndenge nini abongisa penza sécurité oyo ya ye abongisa makambo ebele na makambo ya bacoalition na makambo ya biloko nyonso oyo basali bayokani na ba FCC na ba PPRD na bato nyonso oyo atala yango malamu mpo mokili politique ezaka nango na camarade te
toyebi te soki kanambe akoma camarade ya Félix oyo tozokoyoka ke akendaki kotala ye. Donc papa Carlo akotaki na émission ayebisaki biso ngai na confirmer yango te nakolobaka par rapport à makambo ya sécurité yango ndenge penza eza kolobama et puis nalobi te ke na appuyer prophétie ya Walesa naye koloba kaka que en tout cas papa Carlo azali moko ya bato ya soutenaka penza ya UDPS makasi et puis Félix makasi akotelaki biso na émission en direct alobi et puis ndeko na biso force ville auti pe ko confirmer yanga lisolo yango kanambe akendaki kuna kotala Félix mais bakangaki ye na arme moko silencieux boye na boye voilà donc ezalaki mwa mbilinga makambo yango il paraît tout ça MONUSCO akendaki ko désarmer biloko moko ndenge wana. Donc bato bayibi masolo bien ezali bandeko ya UDPS soko koti pe na ba vidéo okomona bandeko ebele baza ko betela yango sete neti ndeko Mubenga ye pa beteli yango sete makasi. En tout cas soki bolandi bokomona penza vidéo wana. Donc Félix esengeli biloko ebele prendre yango en considération. Sécurité na yo penza ezali penza makasi te surtout na bitumbo toza nango ya mboka na biso okoki famo zala bien sécurisé sinon te ko négliger ba biloko ebele pamba boeza bien te. En tout cas musée aussi bato bazaki na musée balobi moi ba négligence mosusu ya musée pe koza ye tina lelo baliwa azali te. Donc Congolais esengeli biloko ebele o prendre kango na conscience ta mosu Walesa ba signaler pa mutu moko akumbele yango na ndenge ya prophétie po ye aza pasteur na lobi te ke eza ndenge wana nga na lobi kaka ke na bandenge mais na appuyer nini na yete na lobi na bana nzambe batu na nzambe mais toko mona penza boye sécurité à Félix en tout cas pardon to lukela yango kombo désordre eleki trop et tenue ya basoda wana lokola bato bakobunda ekala na film ou théâtre toza kotala kala ya danga babikoti wana lokola nzungu wana biloko moko ya bien te. Félix amona poto soka bongisi ekosala penza biso bien makasi. Donc voilà ezaki mama lumière soki bongi bolandaka biso na www.radiosanseffet.com kuna epai oyo tosaka bémission ya molai baanalyse badébat epai tosembolaka vraiment